Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com, et pourquoi pas dire un très grand merci à celui qu'on appelle Rosette la fleur d'Hambourg. Donc Rosette la fleur d'Hambourg, pourquoi pas à Gotebe, les patrons des patrons, une exclusivité avec René Abiri, donc descente Nakata commune à Kitambo, veut dire que je sais que Bana Kitambo va déjà mobilisé par-ci par-là dans le monde pour nous là. Charlie Mobutu, il y a la team Wata, donc là quand je parle de la team Wata, automatiquement je vois héritier Watanabe Gogan et Motona Tembe, donc Tozalia Wanakati à Kitambo. Veut dire que donc chanteur, chanteuse ya Kitambo s'organiser pour na koyembela ndeko Charlie Mobutu Nzembu. Donc nanu salemate, pourquoi pas dire un très grand merci à la Bombaski Victoria pour son assistance. Merci donc à Gotsebe, les patrons des patrons, Paola Schengen qui lui est à Londres, Royal Kinalele, donc Chantal Mariano, donc restaurant Caribou ya Mama, Aline Obazolanda Biso, donc Tozalia Watu Banzembango quoi. Asina monte maya Charlie Mobutu Lilia Alléluia Alléluia Charlie Maloba eza kozanga na sakoyeba te nini na yemba Charlie otiki tito na pasi tito sente aza kolela ya Charlie Mobutu babi baspe alelio ya Charlie Mobutu isope alelio ya Charlie Mobutu tetenda ipe alelio ya Charlie Mobutu lilia elina loyembo ake ya Charlie Mobutu ake anakeka tumba pe alelio ya Charlie Mobutu gouvernement sans frontières et sans kolela ya Charlie ya Charlie ya Charlie ya Charlie ya Charlie kende malamu azinamo temba banatabora baza kolela ya Shadow pe aleli ya TJ pe aleli ya Charlie Mobutu kende malamu Donc merci bien, donc ça fait vraiment pas si mingi na moté mandeko moi si bonjour. Donc on va émotion. Na hoyemba me kolobani na kokate émotion. Mais Kota là vraiment une très belle composition sali pour Nandeko Charlie. Yo yemba na la team Wata. Non na yemba te na le katito sente. Ah oui. Donc au salelika Charlie. Étant que makila ba art et on a improvisé car donc. Étant moi na Kitambo Boulanka tout donc s'occuper le lot ba bi ke ba zope na katsa la team pe na on peut problème te. Ah on a des temps passe. Étant moi na Kitambo sango autant que comme là qui ozala ki émotionné donc il n'a qu'à été donc ça lève vraiment passe mi dans le thème donc Mobutu na biso Kitambo akei donc mawa donc tout le monde ndeko na biso passa koto donc azo betali nzenze ndeko bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Moi na Kitambo toujours. Ngalema. Ok, tout le monde est vraiment fan de la préparation à tous les gens banzembo pour nous les de Charlie Mobutu. Na habité de Charlie Oyeba qui est local là. Bon, vraiment na habité. Tout na commis aussi que de assister. Ouais. Ah oui, de on peut préférer au les gars na Lindanda. Ouais. Voilà. Charlie, na le bien na yameli sous saison
maisha ezalaka na tango na yango tango mawa ezalaka tango pe ya esengo ezalaka lelo tango ya mawa ekangi biso Charlie Mobutu ake ai ake ai Charlie Mobutu ake. Donc merci bien tous comme toujours donc Noko Mbote Mbote papa. Tout le monde est vraiment fan de vraiment donc veut dire que idéologie mon agitambo vraiment donc original quoi. Te ngana mo agitambo te ngana mo la bandali banini. Donc on va partager toujours mawana famille à Charlie. Souvent la zala na gitambo o famille na ngai tito santé ba tout ba famille na nga par rapport. Mais étape bana kitambo par rapport à idéologie décision nini bozui pe bo s'organiser ndenge nini bana tout ya poto bazolanda bino baye ba royal kinalele ba gotsebe les patrons des patrons ba royal kinalele ba Paola Schengen qui le Londres ba Rosette la fleur d'Hambourg azolanda yo donc baye ba bana kitambo bo s'organiser ndenge pour la jeune frère nabino donc Charlie Mobutu à la jeune frère na ngate à la vie na ngai vous comprenez. Toyebani na e kala lelo utute donc famille donc ndezana na mambolo bebele zate Charlie Mobutu akife nanga souvent ya kabandala ya kagitambo ya zaki kisasa mobimba dans tolo badiso Congo mobimba dans yara mona gitambo te soko lela e kisasa poto par-ci par-là nemtelela e yara gitambo te ko lela e. Charlie Mobutu wana c'est quoi de quoi est-ce que Charlie Mobutu a marqué bino et tomba na kitambo ou tali vraiment bolobino on sort total la boro c'est Charlie Mobutu a marqué ya trop moyen résonnant ezate donc toi ye bolamu les gars ye belé donc ye ayi mutu moko boye donc dans babien les gars belé na mola mabe mona zwana ete atobebani na ye moko yo lukao magada mukolo me ayo luko peti abika ke no tika na to chana se donc makambo luba ya mbalamu na ende kande to lobela donc anga mola na mabete franchement. Ok, au moins on a na mabe morote mais lelo ba rimer réseau tambola par-ci par-là na internet que nota kufi suite ça boy bon ou na kotanga ba kombote na ko confirmer te na ko affirmer pété parce que na journaliste professionnel donc chargé na domaine beaucoup plus investigation mais na ebité sokolo banini par rapport ya marambo wana ba to bazolo loba par-ci par-là. Bon, au moni na nyoso photo ba kenon liwa na kobota mananyo se utaka panzambe. Vous comprenez ko kufa ya venanga Charlie Mobutu nyoso wana bagime n'importe quoi wana nzamba ebianguka. Donc yeloko le beate to ko sous-estimer to ko kete to lo ba n'importe quoi non. Eza liwa ete banate. Tu comprends ko tambola bimi ba tuti epé. Donc eza makambu. Yara liwa et komi voilà. Par rapport. Ok, merci bien. Donc nous sommes bel et bien à la fin de cette très belle interview de René Abiri, le Macron, le Mandela de la presse. Donc on a sali descente une exclusivité avec donc collaboration Balobi. Donc qui a 3 personnes. Donc René Abiri, Mandela de la presse, Gege, na Shadrack Disquared, na Jordan Kambala. Et sali kindo kinde lelo bozo mona Congo température ya maman Rosette la fleur d'Hambourg de minga rolobezat avec impact na idéologie un très grand merci na binoto bo soutenir cette très belle et grande émission Vérité sans frontières ya René Abiri merci na Gauthier Belé merci na Shadrack Disquared et na Jordan Kambala Issa Dorsi Jire Sengoyi donc Jire Sengoyi artiste comédien donc minga rolobezate donc bozo mona randeko kuna zo tomboka donc ndeko azo tomboka donc topusa no toyeba no ndeko azo tomboka pona nini donc topusa toyeba no ndeko azo tomboka pona nini donc ndeko azo tomboka Gauthier Belé patron des patrons donc ndeko voilà Charlie Gole adaye awa voilà toza ko tudonge tozo kokati mais tout monde so beta ba porte buka ba mi le pa na ngai ici le mirani ya buki siko lupango na yo Charlie akufi tomoni ndeti to ebite soto lobanini te parce que tu vas lever ou tam d'aller Charlie rien oh d'aller Charlie ça
Charlie a un bureau à Ouattara au final. Et puis Charlie sera d'ailleurs, lui, il a rappelé à mon ignon. Elle a la micro là. Micro na yo. Vitesse l'équipe. Anana. Donc mingi olo bezate ndeko langa e nganzambe ma trop. Donc na bien. Ba tous nzambe Jésus. Malembe. Ndeko lamuka là pardon. Moi itambo lamuka. Émotion. Lamuka émotion. C'est pas pareil. Ndeko ngai. Donc, vous comprenez, donc, ça vraiment des émotions, il y a une crise, donc, à ma casse. Donc, pour la Charlie, donc, vous comprenez que pas la guitambo, la crise à ma casse. Donc, à mi beta qui donc mutu na mis donc ko zongo donc à mi beti mutu na mir à katani pour na kanda. Donc, tu éviter donc botala rande quoi ça m'a sous l'émotion, sous les effets à passer na motema. Donc, JP de crise de Genève, le grand sapeur homme d'affaires de Razolanda botala rande ko. Donc, Chadrak Discoired, donc nous sommes à la fin de cette interview. Donc, un très grand merci à tout à qui pour soutenir l'émission avec impact na idéologie. Donc, merci à Juppé d'Acruz de Genève, le grand sapeur, homme d'affaires royal Kinalele, donc Chantal Mariano et la famille Tepakine. Donc, nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci. Merci. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na ba cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,